ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que, à travers l'avion na ye mokwake, Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Jeudi, et là, merci pour vos belles, vos sabbats téléviseurs, pour la colonne info, Lingala journal. Il y a peuple pour la peuple. Plénière, ils allaient qui organisé dans l'Assemblée nationale et pas wapi ministre et su Moïndo Zangi Aya qui correspondre na député héritier Mapinde Midom Bendolongwaza reportage. Députés nationaux se retrouver qui mercredi 8 décembre 2021 dans la salle de congrès na plénière. Nabukambemeya Christophe Mbosonko Dampwanga, président. On a auditionné les membres du gouvernement Samalukonde, à savoir Moïndo Nzangi, ministre et enseignement supérieur et universitaire. Dans l'entrée de jeu, Christophe Mbosonko Dampwanga a tel qui changement au Komaki pour na le programme. Pambate a tel réservé qui audition. Il y a 3 membres du gouvernement, 4 Nabango, ministre de l'économie nationale, et enseignement supérieur et universitaire, et à commerce extérieur. Kasi correspondance comme la qui bureau mardi 7 décembre et comme la qui bango on a porté ça que ministre de l'économie nationale et à commerce extérieur bango bazala qui indisponible pour na raison d'état natina wana bureau azwaki acte ya programme na bango pe question orale moko kakande ezwama ki au rendez-vous oyo ezala qui adressé na ministre ici oyo azala qui interpellé na question orale avec débat ya député national Bernard Kaimbe Eli ya Lukunga na ville ya Kinshasa. Ministre ya ici esengela ki aya kolimbola ndenge nini a fixé na 70% ba condition ya admission na faculté ya médecine na RDC liboso ba mesure oyo ezali ko résister na doute ya rationalité. Député national Kayumba a posé na ministre Moïndo Nzangi 8 questions. Entre autres, Atalisa Soki réussite avec 70% de l'examen d'état Yangonde ezali atumoko on a réussir na faculté ya médecine. Alors, il peut mise en œuvre et à mesure est-ce qu'il peut permettre na RDC à posséder à court, moyen et long terme ba médecin pe ba membre du gouvernement par habitant ndenge et tel ici ba recommandation ya OMS pour éviter aye ba na kota main d'œuvre étrangère dans le secteur naé à 2 ou 3 semaines il y a rentrée académique à tel ici Soki à rendre tâche facile à ma futur étudiant na faculté ya médecine n'exposé naé Moïndo Nzangi à tel ici que nabo komi naé à salaki état de lieu ya enseignement supérieur et universitaire yango emema qui a organisé pour la première fois après 1961 ba état généraux ya ici yango nde zalaki associé na l'expert pe ba grande intelligence nyonso ya mboka pour na ko réfléchir na oyo état li fonctionnement ya secteur pe ko sala ba diagnostic oyo epesaki ba conclusion moko regroupé na 3 points. Formation en une adéquation à la demande, il y a monde professionnel, baisse il y a qualité, il y a formation, puis il y a désordre, il y a ndenge na création, il y a assemblage, il y a établissement, il y a ici. Na point on a ministre tel que RDC a fallu occuper 3e place en nombre, il y a terme, na établissement, il y a ici. Après les États-Unis, Chine, raison pour laquelle au cours il y a des états généraux, les parties prenantes va décider qui pour assainir le secteur oyo et commission à viabilité et tindama qui na terrain pour nous rendre compte de la fonction sur la conditionnement et l'établissement.
na ordre d'idée wana accent moko particulier etiamaki na faculté ya médecine parce que jusqu'à la prise ya arrêté ya assainissement 116 facultés ya médecine babandaki kofonctionner na RDC sans laboratoire, sans clinique universitaire, encore moins baenseignant bazalaki moke, bamédecin bazalaki formé na bacondition moko oyo ezali malamu te. Na ntina wana baétat généraux bapesaki point de vue na bango mpona koluka ndenge nini koassainir domaine oyo. Mosala oyo Moindo Nzangi arapelaki yango esalemaki kobanda ntango molai, ezalaki principalement mpe esengaki na baministre ya santé mpe ya conseil de l'ordre des médecins bango bayeba na koacheve mpona kobongisa domaine oyo. Na ntina wana débat général esalemaki majorité ya baintervenant basoutenaki point de vue ya ministre oyo bamoni ke esengeli kobongisa filière ya médecine contre une infirme minorité oyo batrouvaki makambo oyo esengeli mpona koorganiser système LMD afin que la prochaine rentrée académique oyo ezali fixée na 5 janvier eyeba na kosalema na ndenge ya malamu. Na sima ya plénière quelques députés babeka kopesa makanisi na bango na micro ya Domi Bendolo Ngwanta. Awa touti na plénière d'ailleurs esili na note to zwaki occasion oyo epesamelaki biso na collègue na biso mosusu na ministre ya enseignement supérieur et universitaire kolandana na circulaire na ye oyo epesi accès na médecine oyo limité na no nombre ya bafaculté ya médecine na Congo, mais aussi oyo epesi accès ndingisa na kokota na médecine à travers pourcentage moko, donc soit 70%, ou soit il faut que élève ou bien futur étudiant il faut ça la faculté de biochimie ou maths physique, des choses comme ça. Alors pour Nangai ezalaki esengo mingi ko participer na débat wana parce que ezali finalement préoccupation ya congolais mobile. Après Nzambe pour Nangai ezali médecin to ezali infirmier. Mais yango nde ezali makambo tozali ko constater lelo bato basengeli ko bikisa. Bato basengeli ko bikisa biso bazali ko sala bazali ko tanga na ndenge longo banite. Okomona basusu bazali ko mata classe na mbongo, okomona basenya oyo bazali kolekisa basusu na ba réseau ndenge na ndenge. Alors biso to sengi ete tozali ko appuyer ministre Nzangi pour na mesure na ye, mais tolobi que il faut pas que être seulement na enseignement oyo landa na médecine et que na ba enseignement mususu et que na droit et que na économie et que na sciences politiques et administratives parce que ezali sonne le lokomona diplômé a yebi ko commenter. Ezali sonne eloko tolobi ezali ke to encourager ministre na ba réforme azali ko sala mais sengeli ke azala na makoki mingi pour que ba réforme wana ait réussi parce que omoni enseignement ezali secteur moko très important oyo sengi moto nyonso azala mobiliser parce que soki système ya enseignement lelo eza malamu te mboka ekokweya ba secteur nyonso ekokweya parce que tokozala na mutu moko te ya makasi oyo azali compétent dans n'importe quel secteur. Et même pas la bine ba journaliste ceux qui vous allez bien formé te lobi tokozanga ba journaliste professionnel boyo ba yebi comme ça la mosala na bango ceux qui leur formation za malamu te lobi tokozala ba juriste te tokozala ba médecin te tokozala ba ingénieur te dans tous les domaines et même ba ministre ba kozala désigner lobi ba kozala c'est ba compétent parce que bazala qui bien formé te. Premier ministre Jean-Michel Samaye, président qui mokola mercredi 8 décembre, clôture la conférence régionale na o etali question liée na o etali masolo ya mwasi kimia pe sécurité na Afrique centrale. Nadine Assona, reportage. Conférence oyo ya communauté économique des États d'Afrique centrale CAC na bokuse oyo esalemaki na Kinshasa mamana likambo nango ezalaki l'implication de la femme dans le processus de prévention, de médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Kozwa naye maloba na clôture oyo premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a invité ki ba gouvernement ya ba pays membre ya CAC yako impliqué ardemment na thématique ya sommet oyo pour n'apprécier contenu ya résolution 1325 soit na application intégrale na sous-région a salué akipe déclaration oyo selon ye ezo marqué tournant décisif na marché pour na affirmation ya rôle davantage significatif ya mwasi na ba processus ya prévention, participation, protection,
secours na relèvement ya basi pendant peu après ba période ya conflit. Chef ya gouvernement atalisi soutien na ye que déclaration oyo eza ko mérité ya ko cristalliser engagement ya communauté sous-régionale na promotion ya place ya mwasi na ba table ya négociation et sika ba décision ezwamaka po na avenir na ye na bana na ye. Na yango asuetaki que adoption ya déclaration oyo na ba assise ya communauté oyo eza prévu le 10 na le 11 décembre na Congo Brazzaville. Déclaration yango ekozala alimenté na ba recommandation formulée après ba échange ya malonga na nzela ya ba panel oyo eko analyser ba différentes angles ya question oyo ezalaki na origine ya convocation ya présent sommet wana ezalaki maloba ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kasibo Simbake. Clôture ya cérémonie oyo esalemaki na présence ya ba personnalité ya ndenge na ndenge. Tomonaki bongo président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo, ba ministre ya CAC, président ya FEMWISE Africa Madame Catherine Samba, ba ambassadeur, ba chef ya ba mission diplomatique accrédité na Kinshasa, ba représentant ya ba agence ya système ya ba Nations Unies, ba représentant ya ba société civile na ba leader jeune africain. Totikala kaka na masolo ya primature pour la kotalisa bino ke Premier ministre Jean-Michel Samaye aza déjà ko séjourné na bavant midi au na Dar es Salaam pour na commémorer fête nationale ya Tanzanie au Esale Makabongo chaque le 9 décembre. Nadine Sona azaki sur place elongo na ye. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akendaki ko représenter na fête nationale ya indépendance ya Tanzanie. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président ya République démocratique du Congo pe président en exercice ya Union africaine oyo azalaki invité et pas homologue na ye tanzanienne présidente Samia Suluhu pona oyo etali Tanzanie po sengeli koyeba boye. Tanzanie eza entouré na nord, na Kenya, na Uganda, na ouest, Rwanda, Burundi, na République démocratique du Congo, na sud-ouest, na Zambie, na Malawi, pe na sud et Kangama na Mozambique. Tanzanie eza ko couvrir 945 087 km, pe ezalaki ko compter 58,5 millions d'habitants na 2018. Principal pôle économique ya Tanzanie et Zwami Bongo kuna na Dar es Salaam. Tanzanie est la République fédérale Oyo et Botama le 26 avril 1964 na fusion ya Tanganyika na Zanzibar Oyo et Aksedaki na indépendance respectivement le 9 décembre 1961 na le 10 décembre 1963 après la colonisation allemande na britannique. Bonne nouvelle mesure pour lutter contre Covid-19 qui décrété depuis le week-end et par le président de la République Yamba Kibongo délégation au Bayaki ko présenté masolo ya Covid-19 kotambola reportage. Face ya risque o ezali ko salema na maladie ya Covid-19 na ndenge ba monter komi na territoire ya République démocratique du Congo après apparition na yango na Afrique. Premier ministre Sama Lukonde, ministre ya santé, ya information pe task force présidentielle bazu ba mesure oyo elongo na comité multisectoriel privilégié na suka ya mbula oyo. Port ya masque ezali bongo obligatoire, renforcement ya ba dispositif na bisika nyonso, respect ya distanciation sociale, moto nyonso o alingi akota na République démocratique du Congo, test ya Covid eza bongo obligatoire, test RTC rapide pour la ba étranger pe esengeli esalema pe eza obligatoire. Présentation et attestation médicale oyo et aux alliés confirmer que avant 72 heures aux abongo négatifs pour na soki olingi o se déplacer l'intérieur et extérieur ya République démocratique du Congo. Couvre-feu et ezali strict application et ko banda bongo na 23 heures tina 7 heures ba manifestation publique et sengeli esalema kasi l'espace wana et sengeli ezala kaka na 50% ya bato ba organisation ya ba obsèque et pekisami
pona o etali babar terrasse pe misusu esengeli esalela yango kasi barespecte bongo bamesure barrière. Forum de pasteurs et patriotes congolais FOPAC na mokuse basalaki point de presse mokolo ya mercredi 8 décembre po wapi bapesaki point de vue na bango par rapport ya enterrement ya bamembre ya bureau ya CENI Tom Mwabi héritier Mabine. ezalaki bongo na siège na bango na imka kuna na commune ya Kalamu epai wapi forum de pasteurs et patriotes congolais FOPAC na mokuse basalaki point de presse na bango na molobeli na bango révérend Léopold Wachera les patriotes oyo azali bongo président national ya FOPAC bosimbake ezalaki occasion pour na bango kopesa point de vue na bango par rapport ya enterrement pe nomination ya ba membre ya bureau ya centrale électorale ya République démocratique du Congo bango batali si satisfaction to bosepeli na bango na ndenge enterrement pe nomination esalemaki mingi penza ya Denika Dima pe équipe na mobimba bango balobi nomination oyo eye kolongola ba suspicion pe ba suspense nyonso oyo ezalaki kosalema bakumisi geste ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola mutu moko courageux na oyo nyonso asili kosala bazangaki pete ko remercier président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi Mpwanga pona patriotisme na yepe maturité elongo na sagesse oyo atalisaki liboso ya batu ya opposition pe liboso ya ba député nyonso bakisana majorité boye FOPAC bango ba présentaki pe candidat na bango Léopold Wachera Chamwini oyo azali président national na bango kasi lokola kombo na ye ebimaki te bango bazongi sima bazali ko soutenir bureau ya Denika Dima bango bazali kotia na ba chrétien nyonso pe ba peuple congolais ba cédé na manipulation pe intimidation ya batu nyonso oyo bazali koluka kotangisa makila na République démocratique du Congo boye na suka ya point de presse oyo mituna ya ndenge na ndenge etunamaki epai ya ba journaliste bango batalisike ba élection ya 2023 ekozala malamu mboka ekozala na kimia eloko moko mabe ekosalema te kasi moto nyonso akoba bango bakokoba kosambela pona chef de l'état pe ba institution nyonso na motuna ya bapanzisango pona koyeba soki bakozala na courage ya dénoncer makambo ya mabe oyo ekoki na kosalema révérend pasteur Léopold Wachera atalisi boye soki olandi disikulu na nga malamu ndeko na Info Lingala nalobi tozali koreitere soutien na biso na baaction mokonzi na mboka sur toutes ces actions salvatrices pour le peuple congolais les français pe ezalaka kitoko c'est pour dire que nous ne soutiendrons pas les actions qui ne se retrouvent pas dans l'intérêt du peuple. Dénonciation ezali musala na biso munene parce que ngamoko nazalaka pionnier ya verset biblique et lobby. La gravité du péché c'est quand on garde la vérité captive. Donc yo yebi solo obombi yango pona kubanga liwa. Non, tokosela bobele oyo tututi semina yango tondimi yango pe tozui rema na nkolo kolakisama na nkolo ki ezali malamu yango nde tokolobela pe tokosoutenir. Parmi ba invité na point de presse il y a forum des pasteurs et patriotes congolais FOPAC na mokuse tout le monde équipe présence il y a coordonnateur national Jean-Claude Mboma Finsaka Kilentembwa oyo azalaki wana ndenge ba présentaki ye pona kopesa lokumu na bosepeli ya batu nyonso. Reporter Info Lingala babetaki tour na province ya Mai-Ndombe na ville ya Inongo pa wapi balakisa kimino eta ya bâtiment ya parquet général ya Mai-Ndombe. Anemon Poupa reportage. Awa tozali bongo na province ya Mai-Ndombe précisément na ville ya Inongo ndaku oyo bozali komona boye ezali ndaku ya batu te to pe chantier ba abandonné ou bien ba déguerpi batu ezali bongo parquet général ya Mai-Ndombe esika wapi basambisaka batu bazoko kata mibeko bazako kotisa batu na ba prison mais botala ndenge eta nango ezali awa mbula soke beti kaka ba dossier nyonso epoli tala kutu ba dossier oyo ezali kola mesa mais ezako bimisa mabele lokola bakundaki yango na kati ya libulu boye ezali kitoko te botala oyo bureau ya procureur général tala eta nango kitoko te oyo pe lisusu bureau ya avocat général atu bakataka makambo mais kasi ndaku oyo ezali penza na eta moko ya malamu te botala kaka nde babimisi ba dossier yango libanda awa soki likolo eyindi babandi kolela engaye ba dossier kei wapi toka
tolinga kobombisa epa ya mama Luzolo oyo aza voisin na biso tokende yango wapi tala batiki yango libanda ezali kopola soki mutu mususu aza na dossier awa amoni yango akoki pe koyiba ba criminel pe bazali ba dossier ebele ezana na kati toyebi te boye penza ezali kosala kitoko te tozali kaka kosenga na gouvernement central batala nano likambo ya parquet général ya Mai Ndombe oyo po boye eza kitoko te makasi ba dossier batu etikali libanda ekoki pe kobunga bokoluka pe mutu akimi na ye. Compagnie africaine d'aviation Fly CA out kotia kokita ba prix ya kitoko na Airbus A320 pe A330 pour na ko permettre na bino bo voyager bon na ba condition moko ya kitoko. Michael Wistoto reportage. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison il y a 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Centre missionnaire d'adoration na Mokamonia Pasteur Michel Ngakunga baza ko continuer séminaire na bango ya 5e édition ya ba vrais adorateurs du Christ bo ba keza bon clôturer mokolo ya dimanche 12 décembre. Reportage. Come on, join me, let's pray, Lord. Tango ngonga ekokaka, olinga tie lotomo, po esi ekoki, makambo esalema, Kinshasa Tango ya makambo ekoki, avec 5e anniversaire ya église, centre missionnaire d'adoration, c'est mana mokuse we kumba avec impact et idéologie, et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michel Ngakunga, Bazak organisé convention des vrais adorateurs de Christ, Kovac na mokuse 5e édition, Yambalo yote meza, quand c'est l'heure, et wow, Kovac Yambalo yo, et Zande likambo ya ngonga, rendez-vous za komanda dimanche 5, si dimanche 12 décembre 2021, chaque jour de 17h à 19h45, 8 journées mokoka de démonstration, yanguye ya nzambe, ya epakwa, kolo ye moko kozala au rendez-vous, na ngwende na ya bokonzi, monte kopela kosakana te, bikambo ekosalema, e bongo basali ya nzambe, bilombe o bakokumbela milulu oyo, 5e édition ya Kovac, Pasteur Faustin Ikaka, Pasteur Raphaël Vubu, Pasteur Ezekiel Beponga ya Sema, Pasteur Dona Ebondo ya Mwanda, Docteur Stéphanas Kande, Peye Moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Ngakunga, Kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, Oyo Somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune à Mongafula, référence croisement et avenue Damsope Kimbangu, et bongo côté Ndoule, et ngaye, groupe Maranatha, ba connaître la bokonzi ankolo, et longona ba groupe Misusu. Ah oui, les lots et ça les lots, wana et ça kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure, Ngonga ekoki, kozanga te. Somebody, yes, you.
Let us praise the Lord. Widar Tete, caméraman pe monteur aza kosenga lisungi epa moto nyonso o aza na posa ya kosunga ye na maladi oyo aza kobela bolanda. So ya info lingala bomoi biso awa équipe ya info lingala toyaki kotala ndeko na biso moko ya bamonteur na biso caméraman na biso na kombo ya Widar Tete azalaki un bon caméraman asala baplace ebele na suka awa ya kosala na biso nde place maladi yaki ozaye to remarqué ye na temps moko akomaki kolinga mais eye makasi nde tobongisaki mwa eloko moko ya mokie toye kotika mpo bamema ye na hôpital kasi na biso moko ekokoka te na yango toza kosenga na bato ya motema malamu mingi na papa Molière parce que Widar asalaki epa na ye photocopie ya bana na ye wana tozobwaka libangamba moko epa ya honorable Junior ni Malemba tala leki na yo tala ndeko na Widar Tete nzoto eza bien te azokoka même pas kotelema même pas kosimba téléphone nyonso ya ye vraiment ekomi pasi na yango baza na besoin ya lisungi penza ya bino Mon papa Moïse Katumbi mwana noye yo Widar Denise Nyakero mama ya bana mwana noye yo Maman Olive Lembe mwana noye yo et na ONG na fondation na hôpital so ipo zupe mwana oyo osungiye osunga mabote ebele poto ya malonga pona bala na bino eza mongo protivap mukolo pe okoki komela yango. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Na banga ninyo Diaming ezali Olingo changer bouillie te, ou changer te. Banana bisuna Diaming, pas mesana. Diaming lia otonda. Ozana posa ko fete bona nepe na wala kitoko ba ke Pacific Palace eza esika ya kitoko pa wapi oko l'exambiance moko ya kitoko. Francis Kanza Lokoka Michael Bustoto reportage. bafeti ya suka mbula ekomi kopusa na ye Noel na bona neza koya yebelaka na yo deja papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android esika ya kosepela ya kolekisa bamoments inoubliables en famille tout en couple awa na ville province ya Kinshasa esi eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacific Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino mpe kopermettre bino bovivre Noel na bonane kitoko awa bokozwa bapisine ya propre mpo na bachubuchubu resto mpe na pointe ezali wape epai bokokuta cuisine ekuba bokolia na apeti na bino mobange na espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etumama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wape epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya badifférents artistes Koko Bobolanda okanisi Pacific Palace ebosani bana na bino surtout na fete ya Noël oyo eza koya jaja awa bondimela ngai ke bana balembaka te mpo baje eza wana zralala mpo bana basavoure bafete na bango kitoko Pacific Palace baza mpe na bachambre ya mokwake
kuna bokoki kopema kitoko ezala bozala bandeko bauti poto bakoki kolekisa bamoma kitoko awa Pacific Palace mboka elengi. Mona Pacific Palace na route Matadi, référence en très joli site. Mon sikatena mbetseke. Pacific Palace, il n'y a pas mieux que toi pour fêter à fond. Béton. Merci pour vos accueils pour la colonne Info Lingala journal. Il y a peuple pour la peuple. Vous savez là qui n'a journal pour ça. Merci na Igor Tingi, Azaki Bongo Sima ya caméra, Fabrice Ndombi na montage, Héritier Wapine mi accordona qui journal Ngala Bino. Depuis ça rendez-vous mais les au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire ngwelo ko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 peut à terre quel que soit rang social na yo, c'est à pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso za ko kita au voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social naye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 330 P2 fréquences na Airbus 320 et s'ilité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi puis après midi. CAA Osaka Boepoa Nini au commissaire qu'on voyager na Congo profond na first class veut dire première classe masolo et sili luxe pe noblesse ya nyama mais na Congo profond mon côté na terrain CAA mfumu ya mapata.